ngulu pe aswarati ngana banga ya swapate ya na linga na liaye mona el mara na kana rayo voilà Montréal vraiment poussana boyo zo na biso bilili to mona ndeko ndenge azo donc épice par épice tango tu faut détailler pour et ça la pena bato bona na biso bien wana nini matungulu abanina na chokocha matungulu après na kocha pilipili suka na on a petit poivron on va faire du laurier non Bonjour, bonsoir, Nabalagno sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, c'est mon poussé. Moi, c'est moi qui ai belé autre madi. Aïe, la plus cool de la presse au message au Benga. La Maradona la foot toujours dans le milieu. Donc, je vais vous d'émission. La salle remercier ma boss, Nabisso, son boss, Roni, boss Yadik, sans oublier notre caméraman na London. On a checké vraiment en beau télé. Na pisse ma moto, tout ça, la service à ça, bon, na chaîne, qu'on like, qu'on partage vraiment. Et ça qui tourne, ma grande dans le Bakaka. Et Abisso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Na kata chaîne Abisso Podcast soit vraiment bana bitiki to ke na borfelina ka ndenge zalaka ndeko ni so ça pe na souci ya bana bitiki nga soutenir bango vraiment on contacter biso la numéro za bon crash wana nzambe akopambola bino. Voilà très chers amis internautes bana poto bana partout dans le monde les autres yo savent la découverte na Capella déjà liangula rappela na pipi la 3000 vraiment bisbe to ko mekangula rappela to yo rara ngula rappela mais que bato belé vraiment bon c'est plan ndenge to yepel ko ça la découverte na Capella to yeba raté ba ça la Capella na ba formini ba tsaka ngo ba biloko nini ngulu biloko ni po ngulu za kitoko bo yo moni le to ko tambola to ko katsa bisika ba ndeko pela ba sasaka ngulu bisika ba tumbela ka biso ngulu to yeba ba sala ka ngulu ndenge ni donc c'est ka pe biso to goûter a po to lo barate ngulu to faut landela te otaka nini ona tsaka pilipili to moke pilipili ona tsaka ni batsaka mungo to mopena mungo ona batsaka ni batsaka ai vraiment to ko landela nous toujours branché pe connecté na chaîne Abisso ya Abisso Podcast na sima caméra na zabongona mon réalisateur Josué Mbung babi mwana mukela bangenge nae moto a filmé vraiment film nzambe na biso ko swanga ba mona be filmé pena ba mona Capella vraiment Capella wana station université sur Keboe station ya Musuza qui moins Capella si qui moins mais ba université to pousse on ati ku mo bena bena na el koto là juste ba sala ka bangulu ba sala bangulu musique vraiment ebetara to sali moi ozo ngulu na yo o meli wo koka na yo dans les bon mais elle o za ba terrasse o pe muto roza aliene ngulu kuna za poso ka musique à traverser mbangu asali ambiance là vraiment muto non liangulu Capella ta vraiment azo raté donc ce moi le rocat c'est vraiment réalisateur malé opposé presse les autres traversé to que ne peut to ni les gars ku biso to mega liangulu Capella ngulu Capella na pipi la 3000 ngale le fois million ngulu Capella to traversé na moi bobang les kengenyo sont vraiment Montréal zela awa et ça moi compliqué donc to traverser vraiment to yeba ba vérité bon mama pona ngulu Capella fona na ngando batie bangulu mineno ya Montréal to ke landanga kaka landanga to liangulu Capella to liangulu Capella. Bonjour à tous. Vous allez bien toi na bosa tueba bangulu yo fona proposer pembe na boto solo là bangulu ngo bosala ondeni bosomba ngulu bimba bokati yango to bokeno soma ba demi ka te to soma ngulu mo bimba to kati to dongo bilo akati to sali kande to sala ka to ba épice ba poivron to ngulu biloko belé na kati ngulu on boso ma boso on va prix ni na combien ngulu mo bimba ba $100 eza 200 ça dépend kilo. Par rapport au bosso ma paie sans bénéfice ezali toté. Est-ce que nous avons dit ça la COP ça bénéfice c'est à la rater faut avoir bénéfice. Même si bosso ma paie à $100 ba nima $50 bénéfice. OK, merci beaucoup. Ce qu'on est par kilo boteka à combien? Par kilo. Il y a côté quand tu oteka to tumba. Sans ko tumba. Somme nga somba de kilo akena onda. Pas akena onda kilo ça la 22 000 francs. Les bosso elle sur place à Lyon bama. $10. $10, demi kilo combien?
demi-kilo 13 500. nga funa goûter ta demi-kilo donc na olinga pe na yeba bosala ngo ndeni yo kusala katela na demi-kilo na ta ko yiba ngati babini bo yiba ka bangulu na kapela muta ko yiba ngulu asati o ba yiba ngulu les bateaux o ba ya kaka so lenga aine na mbongo te ablu wa te ngulu ngoza muke meza nde wakati so wakati biloko batina moto o te bayibi na bango te mais no so meloko za muke so mina na bandesi na ndeni na mbongo yo nango o tina 13 000 to nino 27 000 pour ça là 1 kilo parce que mon 1 kilo non normal mais ba complication là on compliqué mutu comme ça mon doit ça la ngulu te na compliqué te so meloko so te meloko normal ko be se personne muninga te ke muninga ayibio te biso do uta banda to ko luka ba mbongo to bokola ba fanto na biso ba awa mais to ndi mateka mutasombelo ne to longola ngo les simbati. Voilà, merci beaucoup mais yo awa depuis bandi kopio vous savez déjà à peu près combien des années? On a bandi na kopio depuis 2016. 2016 na mema kiwa. Petit da 8 ans mutami manga masana ngai mais na mincho asati. Azoba genda. Akoma kumba moto. C'est kopio futa te pour mutalo ngwage kumba moto. E futa nango mais moi a préféré ko kumba ne moto. So nga bena préféré na kumba na moto mais nga sepelani na kopio na sala ngo e sofa nga na biloko na muke na sala bu na zo sabuye. Moi makamno nga mike na zala facilité ça mpona mabeko yiba. Bongo. Toyoka ki babi abino kapela wa so muta so 1000 kilo na botiele musu 1 quart bosi botiele misuli mususu ne to kisusu bazo bandundu bazo bon bandundu bazo na kapela bozo tiela balia est-ce que ba news auto keneza surtout za lokuta yimo ko so mona na mesat est-ce moni ndundu babo mandundu ona ndundu asa mutu yoko bo mamutu te o china mesa mutu ayibaga o zamu ezamutu c'est que biso tu jamais to selo abungu tala no mangulu tuzana bango na kuna Zola biso benangulu parce que vidéo to mona ki ba partager comme vraiment na ba TikTok na ba YouTube que ba ko sasa bandundu po ba yaka na kapela ba tekela biso to lira ngo vraiment ndeko lobi ke bango baza vraiment na bangulu na bango baza bandundu te zola biso ba image ya ngulu bandeko ba mona vraiment boboni ngulu donc na ba bomiete donc naza na kalamite liwana azo ba teke ba boma ibiso biso technique ni bo sala po ba lira ka kapela ba ko lira ngulu technique ezala simple ezalaka koyeba musala un an premièrement yango koyeba musala koyeba nini bonyoni bepisi nini yo otia na kati mpona biloko ebima bien otiaka feuille de laurier moutarde vinaigre nga nde nalobaki boso pilipili poivron matungulu mso mpe mwa ai. Est-ce que ngaso bina zo technique yo formi wana ke na ndako na salon bi mapeka gubon mais faut ça na faux na tono na grillage peut ka tono so le ki tono so ngomeka ne na peso technique et simba pour barate quantité ni nota muwa biloko ne na sala ba pisi na sala ngombe. Voilà, merci beaucoup. Katela biso bena katela na demi kilo langa et puis ti ozo tiango ozo sa ozo be pisi ngamona mona vraiment que te ebisenga bataka pipi na mo bela te pipi te ebisenga bataka mungwa na mo bela mungwa te ebisenga bataka litungu na mo bela litungu po SCP ça bela bak nyos bazo attend ko landa biso vraiment l'émission lelo déjà liangu la rappel la pipi la 3000 na biso yo pipi oyo so déjà kuti bato ba mela masango beti mo de koito de castel vraiment oyo ko to bato ba mela rappel secret so be bela koka ya pio makasi et kendaka kitoko makasi na opesa ba du sentiment roya kapela parce que tant to vivre to sepelaka abiso za na mbongo na ofo ya bena ko liango parce que soko kufika famille roya ko luka bomba mbongo wapi bazio ba récupérer ba mo sela mbongo yemoni passe ya moni mo sela rozo azupi ba petit pe week-end boye na bango be na santé parce que awa musique ebeta raté c'est juste ba fan na rap na liangulu linga ambiance à traverser en face sur la terrasse c'est en temps ba ko vraiment te ako sepelana donc na ya wana bisika na monite namona ngabe na holandela pa bili boyiba trop donc yo bena tsela na bena demi kilo yo tsape na mona demi kilo loba ça yo moko mwana na tia demi kilo élection 100 grammes pour na c'est bon au baxi tabicité te baxi na moi
100 grammes vana basili. Merci beaucoup. Ngana mona ga ndenge formule bo salela. Mona formule aba okatela mafuta ezebele. Ngali ngawe kota mwa mukuwa. Ngali ngabela mwa mukuwa Ouais, mukuu. Mukuu ayi. Mukuu ayi, akata mukuu. Ba okatela ngabe ngulu natala kaka. Eza elle extension na somi demi kilo. Elle magaza na mbongo hôtel demi kilo. Zanga moko 1 kilo na tika musuzo. Demi kilo koki na nga. So na ki to aki 2 ou 3 personnes nga so mata 2 kilo to 4 kilo de bo na ngona ndenga mabete. Na sali bona meka kaka. Ndeko a expliquer nga vraiment ba formule nini oyo basalela ngulu po ngulu ezaka elengi bo parce que soki mutu ayeka pela zakaka na sentiment asalaka de sengo le sengo ezaka tike omela masanga et sengo ezaka na omela na suka nango na grinoter ngulu ya kapela et puis mutu so meli alieka ngulu donc OK barsuko kesi la kesa bina kaka nende ko na biso ko za jeune préfère vraiment na za na tela pe ba jeune ba olukati parce que ya boyno osaki kuluna machete ezate po kata bato machete ezate po kata ngulu oyo eyosunga bato donc pour me la kisanga bena formule donc ene boy la kisanga bena formule ngapena baswate bangulu baswate yo expliquer biso kasi expliquer biso c'est boy sendeni bien asala ngobe senga fo etumbama après savoir ko tumbama na ligne on a papier de to ligne koto na tie bepisi nyonso mais ndisa bwe ma tie bepisi zate ndisa bwe so tie bepisi ebela te tie bepisi ezika na moto bepisi ezika na moto sko e comme wa munga ndeso bilo ezikiti sko fo nini ngulu nanu etumbama après savoir ko tumbama après na tie bepisi après na ligne na papier siko ne tumombe ko lia biso après à combien de minutes ne tumamui ba 20 minutes car 2 minutes après au lingi na papier après ko linga ko tie bepisi ko ça be ko le ba combien de minutes ou combien de temps pour la nini ngulu bela nyonso to nyonso 1 heure du temps ça va 35 minutes donc ça 1 heure du temps pour TV 1 heure du temps 35 minutes pour la TVT mais 1 heure du temps pour ne bela ma bien bolongo bien et le Mbappé bien pour ça ngulu bela ça peut tenir pas ngulu ça la maladie obligate ngulu bela te balia raté faut ngulu bela pour na olengo peut bien merci beaucoup to fin to c'est la 20 minutes koka après tu be pisse donc voilà to pèse au moins temps do so be bandiro baza be pembene mo pe eza be na boza bene beleti boze belé to solo na bandiro baza pe to monde ba on a messa donc faut to yeba ba on peut ba osa nini yo moi mukibo na ngana ngulu bonjour bonjour comment on a trésor fandiwa fandina makala trésor mwana makala na kapela eza on kana kalamu kaze ka komina kalamu oyo sane to sa musala sane tumba ngulu taba problema yo sala musala kalme so lia osepela ba sala lo musala ochika la relation moi mukibo tumba ngulu eske ba bazo apela mbo ba pese ko tumila ba ngulu pe osala ngombe bien relation nga ba yo tu okosa bisoko na kosa te na lobelo ko za solo na zana relation nga yo lukanga ina sala le musala yo pe jour ya o me rappelle boy pa na ngai voilà merci beaucoup sikoyo nani alakisa yo musala o yana biso yemdo apetine ya makila to ya quartier ka makila fana nenda umoko amemanga pe ngape na ko musala musala o si otanga no te te na kata ano na zonga okata na classe ne deuxième faut ça le faire aux ongles attends aussi ça aussi moi diplôme yesusu na nganda quand ndenge za vraiment message ni okopesa ba bato yo ba lo bakebine boteka bangulu me botaka bambwa botaka bandundu bangulu ngona video ngona oisi caméra mena filmer biso to bomangulu to bimise mchopo to kati ba parti yango ya na mesa. OK. Merci beaucoup. Message vraiment ils a partagé et to ozela mwandeko adina tebongo atumbango après akolakisa biso ndenge bataka be pisse to pesa ka 20 minutes donc tout ça toujours branché pe connecté na chaîne biso ya biso podcast nozonga bino kala mingi merci. Oyo biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga. Voilà, si on a déjà ndende kwa biso biso que dans 20 minutes et ko kauka na moni a kauki tonante. Déjà kauki nangi ko na longola mbala mawa. Na longola na linga on a papier na tsabi pis na nga on a tsaka, mo mona ga bipis nga na tsaka. OK, c'est bon biso to zela ga to mona nenge basala ngulu rapela. Elle ngulu rapela lelo le no limeli sabatu nyoso ba ko ya rapela te wali ngulu so. Ngulu pe aswati ngana banga ya aswati ya ona olingana liaye mona o el mana kana rayo voilà mo réel vraiment poussana boyo zo na biso bilili to mona ndeko ndenge azo donc épice par épice tango tu faut détailler pour et ça la pena bato bolanda biso bien wana nini batie matungulu voilà abandina na chokocha matungulu voilà matungulu après matungulu après na rocha pilipili suka na on a tie poivron on va faire du laurier ça huile basangisa na vinaigre et ça la moko le misama posangolo même si posangolo roza makasi na le misi posangolo parce que le remoko quel kibe vous des détails kibe ça kibe simple to kibe nini poto yeba kibe c'est simple ça simple quoi sur au crevette ou nini et ça la le comme rouge de bandundu bangwana comment banga bandundu réputation vient baby mais ato ça la bandundu te mais ça dépend de l'ambile mutunda lambila na ndenge na on soit taba technique mo réel sur la biso bena ndenge bena lo balusa ngodo bo balusa na lutu te ka boya te papier nzungu papier lutu papier et jouer des rôles nzungu na lutu na sani pe ne bini bo là ça ka papier parce que do na na tsaki déjà nyonso avant tana chako na moto na tsaki daba gunda ba bosa ni gua bien de atia nyonso c'est bon OK ako bosa na te parce que c'est na kanga na zoksa na moto 40 minutes ina de temps na faire c'est au senga kauka 40 minutes sur bela ici si on note c'est na bosse goût déjà donc goût déjà ça déjà na on goûter ma bête c'est bien musuli ma bête zela na on bela tene après na noto na soute vraiment on dit goût franchement déjà donc il goût quand on est belle la sauce kanga notage papa musiba kima ba ndako bilo mo sinale a soute romo le rablo na ngai bon mabala bato mutatika biloko ndako lia tele biloko ya kapela ko ba kolamba nde ngo so fe biso ko bo lamba muda sauce dans les obima parce que tant abila commander c'est après dans une heure tata na kimanda ko kimanda ko zali sumu mobalo déjà sana mwasi ndako moko bili mo chile zala kapela mote esenga est-ce que ngumbu ba dama na fufu ya fufu tu deux fois te bo na te mais ba te bili ba préférer mi so azana ba makwanga ça y est les bons parce que le football on aura sonne on va aller fouter les baluba ba beta la ba ngai finalement do lien no fufu vraiment dans ba club sou ba ya ba so ya biloko ba ni mais asengate so mena fufu so mena fufu so mena lipa ngulu na lipa kadi la pilipili bongo lipa personne la l'aise aller ba l'aise à celui-ci pour ba msuba ninga kwa ngazwa kwa msuba mona on mabi mais kwa ngazwa ngombe. Voilà, merci beaucoup. Obito c'est dans une heure hein. 40 minutes. Pour 20 minutes il y a Kenya na ndenga. 20 minutes déjà Kenya na ndenga otumba na 40 minutes ndenga ebele na papier. You know ba o te be piste mais piste dans un moment na tie.
C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, ngamo pena na goûter ndenge quoi ça li mélange atie litungulu, atie pilipili, atie feuille et puis atie céleri na cube simple. Donc là existe que sous bal petit formule, bino na banda ku bokende ko sala ko na ndako mango lengi lo ya kapela te. Mais batia ngoma kindoki mopo jamais ngulu ko bisa gumo guyo so ngulu ko so ona sa bande ko no bolia ngulu kapela te. Bon, il y a toujours vivre, tout le monde a dit ça. Il y a peut-être qu'après le moment de $20, c'est moi dépense, c'est moi qui l'ongle, mais moi j'ina yo aucun d'accord. Pour ça donc coup fil boba ya ba fiara. Eh, magasin na combien alien mo na menga mo na ota mo na micro na podcast na luka. Ya na préféré lia na demi kilo ngamo nanu. Eh na mekana lugu ngo li supo nga lia na tika déjà ko ya kapela ça fait déjà au moins 2 ans. Dans la belle qui na lo ya sou kapela tilo na préféré na ya na salle la découverte. Na coûté sous na papa nganda ebile buso tuna kombo Montréal yaka donc bango pena ba rasu basali ngulu eza ko sala ba publicité te ti umunga na temi awa ezara pona la kisabatu ke awa penza basala ngulu ndenge sengeli ndeka ndeka ucholoba asumbina 1 kilo ngulu ba ko pesa pena 1 kilo ndenge zali siko foto ba kombo ndeko et puis to ba kombo ya nganda vraiment et on sala bien pesa biso na kombo na tuna kombo ndenge na vitesse surtout ya sala ka kilo ngulu ndalia kombo na ngai Chicon. Quand on fait du cana, Kalamu a tout ou Tarawaka. On a limité mon belli. Ok, Chicon a que lobby, où est Zani? Ça va bela tout ça là déjà pour nous clients à presser, tout ça c'est pour ça on dans 1 kilo, dans ça demi. Tu peux essayer demi 1 kilo de 5 000 balais. Et ça là. Où est Zara demi de $5. $5 aussi. Sur ça $10, $20, 4. $20 aussi 4. Et puis que tu en as prototé na franc. 55 000. Nobi demi bon $5. La France c'est combien je m'excuse? Na franc 27 500. 27 500 kilos. Demi c'est 13 000 non? Ok, 13 500. Demi 13 500 mais kilo tu as en 27 500. 27 500. C'est bon, tu es là dans une heure, dans 40 minutes, et bien là tu goûter parce que là mec déjà bah et puis si vraiment donc qui tourne ma casse, est-ce que bande bandi m'a rappelé qu'on joue déjà oh ça l'a dit déjà. Bande ko ba ebi biso da number 1 chez Atumba Tumba Msala. Am ngana biso comme l'on Tumba Tumba. Bilo abo ba ya pena ko liangulu la référence à bino années. Référence c'est ça. Prince Université. Station Engine. Pesa pena référence mais sur le bazar pour ça ba lia pena ngulu. Sur ngulu Prince Université Capella. Station Engine na Kobi le talana. L'équipe première barre deuxième, troisième, quatrième sur le sana. Ngambu ya top secret. Chez Atumba Tumba Msala ndi Salim. Goût. Donc comme ils ont te photo tango et puis il dit que non tu appelles je sais mbou. Tu peux faire lire. Attends ça sur ma caméra. Mais ce je suis au lia bon mon ate. Quoi on appelle Capella somme. Quoi on appelle la botika on est quoi en moko na. Na ko mona ngo. Laisse quoi. Laisse biso quoi encore parce que ah tout ngabena bilili ah bena to ba makamka bon te laisse biso pena. Là c'est quoi on va quoi on ah ba quoi on a biso ba katela biso ngo déjà moi quoi on bazar ba katela biso ah tout sumba quoi ngati tout ba quoi yemo maman ba katela biso déjà ba kata pour les bonga na banga na nga te to banga futu te pona oza référence pika yo mesa biso oza 1000 francs oza 1000 francs oza mesa na biso opera mesa na biso ya kwanga otochapo na toteka ba kwanga c'est nga pona le de kwanga pona na kana ngula ka la kwanga pembe bui et kokalongo de kwanga na biloko nwana et kokalongo calme. Merci beaucoup. Et jusqu'au l'année la biso kuna topé au 40 minutes ngapena kota ana liso ndenge zalaka. Voilà très cher internaute, toujours na capella pour ça la découverte bisika bandego oyo basala petit peu basala bangulu bazabela babota na bango des jeunes garçons de roula ya s'est sacrifié à comme na sonambi linga tumbangula boko sala kuluna aboy ko yiba donc c'est bien déjà tu préfères que tu y a permis de goûter ngula capella ndio yo ngula capella baba isa okindo kimoro boy ngula capella et ça la raboto yiba ngora kalabite la chaîne ya biso podcast donc tu as déjà dans 40 minutes de pesine déco ndate ba pisi tout expliquer très cher internaute atie litungulu atie pilipili atie goût atie feuille atie cube simple ce que tu oses liko nango tango rebela a refongola vraiment mona mais tout le monde peut papa a peso kata peut tu n'avais papa et moi vraiment yaka
père passe au carte. Papa, ngulu leke belé, papa. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Papa Lobago. Bonjour, nga temka pa non. Zola bilili. Oh, et moi, on a peine ça, 2 kilos. Non, regarde le baron. Regarde le baron. Papa a dit à l'obada été, les lois ont bien été. Moi, je suis contre la caméra, ça dépend papa ont bien été. Tout le monde a déjà 4 et puis, il y a bâti libiso aubergine, bâti aubergine, t'es mbote ya. Mbote maman. Comment nani? Comment on a Mohamed dans la sauce. Vous êtes musulman. Musulman na ngulo sani. Ngana musulman te papa biso ni muta musulman. Ngana koko. Koko. Ngana muta. Papa, si vous awa technique ezali parce que ndeko aussi la biso ngulu ateli biso aubergine te mais abati aubergine c'est que différence va go ezali na ngulu o bati aubergine o bati aubergine te. Et est-ce que choix mutu muswali ngana aubergine te mutu musupali na aubergine. On comprend. Neng nanga pe boye. Pourquoi on est allé à Témé, aubergine ça la moi bien, on comprend. Et les mbana, on a foufou, on a quoi donc les soins. Les arbres, ils ont appris combien de kilos? 2 kilos. 2 kilos de combien? 2 kilos ils ont 55 et 56 000. Si on a tout bango, on tire au mécata moukiete, on est banni que ça qui tourne tout ma bé. Nangabwe. Bon, so na pour ça na eba mesure munga na mixamu. Ngasko ngulu kota na ngote. Biso musulman basimba katangu tu aussi mangulu esu lekelanga. Te ngana musulman te papa biso ne mutazala azami. Kota islam, c'est très important. Ngana mutanzila Congo. Biso ngulu kota te amuna. Ya ngulu ti tulia fe makako te. Biloko wana fanya tuka ngongo. Fana bisanzila Congo matolia ngote. Biso tolia. Message ne borope sa bateau nyonso ba lobaka na kapela boteka bangulu te botika bambwa botika banyau botika bandundu. Opesa mo message mo très important. Bon, mais nga moni boy. Biloko abotuni est vraiment très important. Et c'est mutu vraiment kolinga ngulu, hein? Azwa mboa atia na place ngulu. Ese ça musala malamu to bebis. Eza na misa batata ba sepelate mutalia elo na dans ali logo logo abule logo ali ngulu me ana fumuke alo batata na fumuke mbango. Oya mutanzila Kongo. C'est ça le gars sang sa combat tata na eke. Vraiment c'est très important. Mais batika ka nego bule ke obiso lesa ba mboa to ba ne le jour musume amo ba esango to comment te kala ba mone on est tout que babylone se circuler na ba réseaux sociaux c'est ça te ya bo mote me ngulu bo mande yango période za su image on appelle ande on la kisabiso ba ngulu vande yango obiso te ka ne yango on comprend jamais to te ka bino vraiment on est to te ka bilo mo bezanga tina ezala misa batata ba sepelate ba nyama veto te ka ne yango ava boye naza boto bete nzete commissaire boto sokoli à l'aise pote ba lia mikili pe keni à l'aise. Merci beaucoup on a vu quatre la to chité bena pa na yo mo ba dédicace pour sa jeune za ba relation ma banga no be sala bien el boso na pesi mbote pa ve na nga ve fidèle banine sali penza ba client nga mbote belé ser na nikli na pesi mbote ser la mama oza ser la biso terrain la pesi pe no masi ya mbote la pesi pe ve nga ve platini molato mbote la pesi ve pichen molato mbote la pesi pe jirais mutambongo mbote ve na pe kokoso eyo la PCP Mbote Bani. Kokoso, bonjour, papa Kokoso. Bonjour, maman. Bonne santé. Santé bien. Il vous a na baza. Nga pe na za baza tumba ala kapela. Mais tout monde qui autosaki okenda. Na za na nga mona keno luka ba client. Ozi bango. Na zi bango de na osala déjà na la me bangi toko. Siko ba client mo zo bango ndeni. Bo ça la stratégie pour zo bango pe na ye passa pe ngulu ah. Ko to sala ba bonne so au moni ba client ba ye soit ba o lega o ko kopera mama excusez be tantine be tonton excusez
nde nateka ngulu oyoka sava naluka bisika na fanda bar oyoka omeme na bar ofansi bango asalelanga boye 1 kilo ave 2 kilo 3 kilo tozwaka bango bongo kaka nde kopi kaka yango wana ka mama soki buto osala ngulu opesa mbongo mbala moko to bokosala nanu alie après apesi mbongo après bon liboso nanu nde toyaka boye nde osali nanu soki olambi esili okeservi bango nsima bapesa mbongo tomizwilaka mbongo te déjà okutela na bakamo mpe amutu alengula kimi bon tokutana ebele kutu bambali ebele fort bosikutana bakamo bosala te mponi bosala te vente cash mbamo bon sikoyo nde tozwa nde mayele sikoyo nde tozwa mayele ti ntango tosali bongo soki servir bango bapesa da mbongo soit tokofanda peme wana osurveille soki basisi kodame obenelaki na yo nde tokomande yango wana siko message na soki ekozala nini epuis nde badédicace na bambote na esala bien bon bambote nde napesi président tuma nde bambote na kidaka na bapeti na tozala bango na mesa na peti na jona na bapeti ya badave nde napesi bango bambote fort na base na nga awa nde tozala na bango bapeti na bango nde napesi bango bambra ebele fort mombindo aza wana petit na bébé tioko mpe aza wana ye wana danger nasepeli fort koyoka bino mama voilà très cher ami internaute Neuropenas alobi elore apesi réponse na question vraiment na posaki parce que eza bato ebele bayaka na kapela ye mpo escroke na ye aye mpena asali commande batiele ngulu ake alie akimi na ye esalama vraiment wana na tuna bango so bachange technique ou pas mpona kosala mosala bango abi babimaka mpena bakangi mwa client ye afandi acommande batieli ye biloko alie allez apesi pena pako mais donc c'est la 40 minutes et qu'on a vraiment pour biso beto goûter pena ngulu ya base atumba vraiment ngapi des amis déjà zala basolo cross biko bimanga donc et puis c'est biso ka moi déjà ton âge de à peu près 15 minutes plus ou moins minutes et 25 voilà vraiment et que ça la tour maka donc tout ça toujours bon chef na fait connecter na chaîne biso il y a biso podcast toujours ngabilo kala minute merci beaucoup don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata voilà très cher ami internaute tozelaka 40 minutes na biso vraiment ekoka po to goûter vraiment ngulu ya kapela na base tumba vraiment moi silence wana boteni biso en rigueur te parce que tozela na biloko bela masolo eza toujours tosisi na nte tozana bilo parce que to yaki nde ko sala découverte na kapela donc je me pena nganda mora bien oyo basala vraiment bangulu na prix moko abordable et puis ezaka pena ki tourne makasi donc ngabe pena le wana yoka depuis qu'on a on se fait déjà 2 ans passés mais là il y a les méga sonné parce que guka on a novi au kana supezaka yango donc voilà tout ça toujours connecté branché na chaîne biso podcast donc toujours na bino tangu ngulu ezobela bona elle maka ndenga liara bena ngulu ndenga liara ngulu après on te rebani to sala ni to gérer par rapport à la découverte na biso voilà to pc la moto émission au compte vraiment bandeko tout ça l'exercice auto partager bon commentaire liker vraiment et ça la guitare ça la toujours dans milieu na pesa la nezatala mukusa presse na milieu ni mabe mais elle maraza matanga la bungse bongo mama kulutu nga vraiment atiti likaka ya bo comprendre nga atiti likaka semaine ka on tout ça quoi enterrer vraiment maman tala maman repose en paix maman odete taye vraiment molimo et puis mana kimia biso bana to linga ke makas donc toujours na bino kala mingi te bilo rebela na lia ndenge kaka izalaka merci beaucoup kala mingi te toujours bino
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya moninga. Voilà, très cher ami internaute, moi déjà biloro déjà, belinga ngulu bozi anona goûté angona yo wabi ça moi temps. Na na lo kosote be logo là, na lia ngo kala 2 ans déjà, c'est beaucoup hein. Donc, na lo kota mukua, te beaucoup kota mukua. Boyo ka bagete elle mo zo beaucoup ta ezabe moto eh. Bandinzi pe akisasa. Voilà, très cher ami internaute, vraiment merci à Ming parce que vous avez dit na capella et puis tu sonnes bandero basala bangulu na capella. Je peux de ça moi commande na biso ngulu mais na goûter on ki goût nango à ta formule ba la singa na ndako na kesala ngo na kokati parce que bango bana mabilo ba baksa vraiment na ngulu rappel les a tellement qui te resiko elle m'a so duni abo ça ba commenter elle m'a redonné ne bo tamole na nzala sur no liango na caméra bo été pour na goûter ka bo mona ka elle m'a rappelé na goûter goût eza qui te makas donc bandego oyo baza vraiment na poso olia ngulu rappel bo hésiter rater ngulu rappel eza la ndenge bazolo bilate o ba tsaka bandundu o ba tsaka bambua o ba non non eza pena ngulu biso j'espère que bon na bilili ti ba kataki ngulu ba tie na moto ba kausi ba tie ngo ba tie be pisse ba lingi yango na papier ba tie na moto après 40 minutes ne ba o tie biso biloko olia vraiment eza tellement kitoko donc ngata sera bandego tout ce ya kolobara bongo ngulu eza ngulu. Donc différence ya ngulu na musunu subo baso batie mbwa boka gwa mbwa atolia na mbwa te so moneti ngulu e banarati so to mona mafuta otalo moni mo fresh donc ngulu fresh vraiment mais quoi pesa wana matungulu pete na pilpi donc merci pour la fidélité et confiance bo pesa ngala toujours na milieu la chaîne biso ya biso podcast c'est ma caméra za ibona mon réalisateur Josué Mbungu ba mo amkire bangenge na yepe na nde tolia na yanse parce que même demi kilo on va maintenant aussi ça monte atata qui tourne ndene leke bena de quoi comme je me aussi émission là on s'en a remercié ma boss na biso boss tuni biso le rôle mon boss Roni boss Yannick caméraman biso na London wana non betara c'était to tika kobimisa kapela la image mabe boka bande ba lobaki ti ba sali ba ti ba laxi so ngulu j'espère que bon moni ngulu ezaki wana ba sasi ngulu bakata biso be parti biso le route bon en bref to route déjà bakata ekata mais ba biso ba bref ngulu o ezaki déjà sur place donc so wana vidéo ba rozosu wana ba sasi to ba servir bandeko boya vraiment na poko ni lobeka elle oyo eza elle ba liaka juste ngulu en force wana parce ba musique déjà comme beta yo moto ski na omba mo poto to za ba pena même wana bandeko so wana na pena mission oh donc na pesi ba mbote vraiment na ba tous bazo attendre partager mission na pe ko ça ba commentaire j'aime na bien vraiment et ça la rakitro makasi wana mo ba base na vraiment pour la pesi ba mbote ba base na les amis d'Elmar vraiment tozoli en forme na linga bino mingi donc to partager on va commenter vraiment na linga bongo makasi na pesi ba mbote na ma grande sœur chérie Lisette mon la sœur monter ma gueule qui sont casoda pour toute la France wana na mo lisusu na bundese maman solution hein. Elodie la maintenance c'est ngolo ta kitoko vraiment sur le basket Montréal aux zones aussi côté l'émission royana ba basket ça kitoko ba jeans ça bien ba short ça bien ba kepa bien kende na bundese chez Elodie la maintenance mi ko na bingi maman sociale pourquoi pas na bisa maintenance na la fille en couleur Gloria Gonda vraiment moi ça pembe moi ça zanga mbanda moi ça zanga likwanza voilà mon sou famille nanga mialu Karen mialu na Allemagne chic mialu na Paris c'est vraiment mialu petite chérie sans oublier notre cadet Andy miel bambote bena puis bambote na bato nyos balinganga o balinganga te vraiment ngala linganga bi pour toujours na milieu soki na nzamba zongi te soki pena na kufite trokuta na bino à la prochaine émission boya bolia ngulo kapela ndenge nazolia na kabona bino bo to zoki ba mike
tolocha wo boya nde kolia ngulu. Bye 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 bye. Kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu te pesa na nkolo obimisa ngana